nanda kwa nzambe sika tokosolaka na tata nzambe. Prédication na bongo tokosala mwa rappel pona bandeko bayebaki na retal totangaki na psaume 1 verset 1er au 6e verset pe totangaki décalogue na Exode chapitre 20e du 1er verset au 17e verset. Sikawa toleki na prédication matema biso tozwi mango omokanda mwa Yohani Jean chapitre 13 du 31e verset au 35e verset. Jean 13 31 à 35. Des conclusions ya mate na biso tokozwa yango na Matthieu chapitre 5 du 33e verset au 35e verset. Donc Matthieu 5, 33 à 35. Ce qui tomoni togoyi kotanga moto na mokanda molobi na biso boye lilako na sika esili ye kobima Yesu alobi ete sasa ipi mwana na moto akumisami pe nzambe akumisami kati na ye. Soko nzambe akumisami kati na ye, nzambe akokumisa ye kati na ye moko pe akokumisa ye noki noki. Bana mike nazali nano na bino mwa tango moke bokoluka ngai nde pela moko elobi ngai na bayuda esika ekokende ngai bino bokoki koya te. Boye pe nazali koloba lilako na sika ete bolinganaka lokola ngai nalingi bino. Na bongo bato yonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soki bozalani na bolingo. Tobondela okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa kisoloke elokelo Charles, papa dialunga na kiangani Salomo, kolona biso Yesu Kristo na loposo ya biso bato mwindo. Papa diangenda kuntima Joseph, yo molimo santo. Papa Simo Kimbao kiangani, talangai mwana wa bino bae kotia ngai awa po ete nakoka kolesa bampate moto lokola ngai eloko nini nakoloba. Tala ebele ya miso ezali kotala ngai, miso eleki ngai pe mayele ezali. Kasi papa nasengi na bino yambo ete nabimisata liloba yoko na monoko mangai bolimbisa masumu mangai. Zambi nazali moto na masumu nakoki kutu kofongola monoko na ngai te po ete mingi na kosala kama ebino bokolingaka te. Kasi lokola boponami eye epai na ngai papa Simo Kimbao kiangani nasengi na yo ndenge balataki yo na bapapa nyonso misato pesa pe ngai mwa ndamu lata ngai po ete mai makobima o monoko mangai mabetisa baninga mabaku te kasi malendisa baninga mapesa pe mayele na baninga ezongela pe ngai moko. Ebandeli te suka ya matema biso tosengi ozala na biso okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Tokomi na 12h moins 15 minutes de prédication na biso ebandi. Batata ba mama toyebi ete toye na basani ya pamba apo ete tokoka kotia bilei oyo tokozwa mokolo mwa lelo awa. Moto na moto toyebi ete tokozwa ndambo ekoki na ye. Totangaki mokanda na psaume toyebi biso banso ete mokanda ya psaume ezali lisanga
ya banzembo banzembo oyo tokomona kona kati na biblia nde toyebi na bokusi nango ete banzembo 100 ekomamaki na papa David 50 eyebanelaki moto akomaki yango te bon moye kobwaka yango eza te batia yango na moto ya David yango nde ekomaki 150 psaume banzembo ezali kolakisa biso ete tokumisaka nzambe mpe na banzembo lokola David azali koyemba banzembo nzembo etotangaki eza kolakisa biso kaka ete esengo na moto oyo azali lokola nzete bakonaki pembeni na etima na mai ekokawukaka te kasa nango ekokawukaka te biso basengi na biso ete tozala lolenge bongo tozala lokola nzete ezali na etima ya mai esika ya mai elingi koloba ete mbala moko te yo mondimi na ntango nyonso yo okobondela na ntango nyonso okosala bajustement na yo chrétien ozala mwa moke na bobimi na kati na mibeko to na kati na buku ya bomoi na ntina ete soki obimi seke nzete na yo ekobota susu mbuma te kasa nango ekokauka ndenge nini tomoni yango banso ete tobandi basusu babandi mwa kala na lingomba yango mingi kati na biso nzete na biso ezokobota lisusu mbuma te mpe basusu nzete na biso makasa makomi kokweya makasa makomi kokauka na ndenge nini tozali lisusu na énergie spirituelle oyo ya bapapa na biso te énergie spirituelle ya bapapa na biso lokola batterie spirituelle charge ezali lisusu te contact entre bapapa na biso ezali lisusu te tata mama yeba ete contact wana soki ezali lisusu te nde esika wana okwei na esika ya nzete ya mai oyo ezangi na pembeni na mai kasi bebele mpe tozali awa tomekaki mwa moke kobomba mai batata na biso bapesaki biso tobombaki mango kasa ezali kopesa mbuma mpe ezali kopesa tozali na kati awa toyibani moto na motema na ye ayebi ete ndenge nini ngai nzete na ngai ezali kopesela mbuma kitoko epui nkasa na yango ezali ndenge nini ekauki to ezali na mai osalema mingi koyimayima yaki kokotela bango tango koyimayima ekotaki na bango seul Moïse azali kosola na tata nzambe nde Moïse akei na ngomba tango akei na ngomba bango awa ye moko kaka solaka na nzambe biso tokokosola na ye te na mbala moko tata nzambe alobaki no lokola baza kosenga nga nakutana na bango tika nakutana na bango solo tata nzambe bamonaki mpe ye te do mokongo pamba bamonaki babino na Moïse yo moko sololaka na ye po ete yo ndo omeseni na ye wana premier kobanga babangaki pamba koyimayima ezali kaka basali vodor ekeko po ete basambelela yango Moïse aumeli kuna bakanisaka koya susu te nzokande na Mont Sinai Moïse ayebisi me bato oyo opesi ngai tala baza koyokela ngai te tala pasi bazali komonisa ngai tata nzambe amoni bongo alobi ete kamata mabanga mibale oyo mibeko zomi kende opesa bango tata nzambe akomaki yango na maboko na ye moko Moïse kokita aza kokita akokuta bazali kobina lokola kosambela ya kobina na mwase atali boye alili kanda esalaki apanzi mabanga wana abambi yango na se tango abambi yango na se abi me ebele na makambo oyo tata nzambe akosala na biso abondeli bango bameki mwa ali abuki na vodor wana alongoli yango bazongi moke na nzela ebongi kaka te bakomi kotambola na mibeko oyo tata nzambe apesaki kasi ntina nini ya mibeko yango po ete moto na moto akomaki kosala ndenge elingaki ye moto na moto akomaki
koloba ndenge ye alingi kotosa lisusu malako oyo ya tata nzambe te oyo ye aloti na ndoto na ye asali oyo ye amoni na kati na libota na ye amemi yango na kati na lisanga nde ekokoma lokola coutume na kati na lisanga na bango ya bana Israël na bobimi na bango. Et à la fin des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Batamboli. Moïse alemba qui peut bangoter. Moïse a tout une soussouverain. Boye toko commandé nini. Discussion sur discussion. Les Nzambe a inspiré Moïse a dit non. Pona ko kitsamite mana bango. Pona banongi zomi na mibale. Nde bakende kotala mboka yango oyo tozali kokende baponi bon bino bozotia tembe bokende nano kotala avec tout le courage bakendeki batali bamoni mboka kitoko mais sango baye kopesa comme rapport baye koloba ete tomoni mboka yango mais dis balobi bato tokuti kuna impossible tokoka bango te mibale baregrete babi mais ebele na makamuti oyo kaka nzambe akokokisa biso te totika bongo bandimeli babi non ezali bongo te moyen eza te baintoxike bainfluence masse nyonso tu ete balanda bango na nsima mpe bakomi nsima na bango tokoka bango te nde kanda na nzambe eyaki kokweya kanda na nzambe eyaki kokweya alobi nini tata nzambe alobi na bango ete bon lokola ezali bongo bino nyonso bokosila na esobe bokokoma mpe te bobele mibale wana ezalaki banani Josue na Caleb bango nde bakokota na mboka na elaka y compris bana bayi bakobotama na nzela elobaki ebongo solo tata mama bakufaki mpe basilaki na nzela kasi tata mama lelo oyo eza susu bana Israel te na banze komi ngai na yo mibeko wana epesamelaki bango kasi lelo oyo lelo tozokoloba moko na yenga ezali ngai na yo mibeko wana epesameli biso eske tokolanda lolenge bango bana Israel bazali kosala na kati na lingomba na biso tokobima nao na libanda te po makambo ya bangomba mosusu toyebi te tokolobela nde oyo ya biso awa eske tokolanda matambe ya bana Israel na koyimayima na bango kozanga botosi koloba makambo oyo esengeli te to biso tokoameliore po ete biso tozala ndakisa na batango ezali koya na mokili mpe biso mpe batangaka biso balobaka biso lokwaki en tout cas vraiment batosaki bakimbangisi batosaki vraiment bon en tout cas vraiment ça va félicitations na bokuse tina bapeselaki bana Israel mibeko wana tata nzambe alingaki bango bazala bule bazala peto lokola ye moko tata nzambe azali lilo oyo tozali komona papa na biso papa Simokimbangu Kiangani azali kotambusa biso azali kopesa biso malako butu pe moi à peine azali installé investi dans le pouvoir mais tala non charge ya poids ou ya souffrance toza kotia likolo na mutu na ye à peine bon je peux dire oh ezali akokisi même pas 5 ans mais tala charge poids ndenge ezokopese sur ses épaules na mapeka na ye mais aza kolemba biso te azali se koloba azali se koteya nini tokosala tolanda bana Israel tozalanda tochange biso tozala na lolenge na biso po ete tosepelisa papa na biso na bongo bapapa na biso misato mpe kuna bango bazali bakosepela elongo mobeko nini tokozwa kati na mibeko zomi mobeko akobwaka ezali te ngai personnellement namoni mobeko tokobwaka te iso ezali mobeko kasi chance tozali na yango ete
baye ko resume biso mibeko zomi yango na mobeko moko oyo balobi ete bolingo linga moninga na yo lokwa yo moko nde tika totelemeli wana. Est-ce que bolingo ezali? Soki bolingo ezali okotola moninga na ite, bolingo ezali okoyina moninga na yo te, tant bolingo ezali okofinga moninga na yo te. Mais combien ne sommes-nous pas des ennemis ici? Bato bazali ke bazali ba ennemis, c'est-à-dire bamsusu ils ne se parlent même pas, baloba na kate bango na bango bango mibale, basusu ils gardent des rancunes, c'est-à-dire que alingaka moto mususu wana te. Bokabwani nyonso wana. Est-ce que na mibeko vraiment tokolonga yango na tata mama tosala moins effort, tosala moins effort. Ngai personnellement pe nazali bobe na liste yango poko bomba mibeko zomi eza facilité okomeka kobanda na moko tango koma ya mibale ya misatu oyo ya liboso ozongeli lisusu dans tout moment tozaka ka bato lokwa tozoko glisser. Mais tosimba na po ete tango moninga linga koya o rappeler ye, au lieu de laisser ton frère tomber dans la fosse, au rappeler que maman tika zonga nandela tala boy. Au lieu que tozala ete tika ye tokomena ekeke oyo papa lobaki makambo ya moto na moto ekomonana te totika bongo. Natina na mibeko tokoki koleka tokei na esika oyo totangi likambo na biso. Zambi ezali nango mokuse na mokanda na Yohane. Kuna balobi na biso nini? Na bokuse balobi na biso nini ete bolingana bino na bino lokola ngai nalingaki bino. Na bongo soko bolingani bato yonso ya mokili mobimba bakoyeba ete solo bino bozalaki na ngai. On se pose la question, nani aza koloba? Et puis aza koloba na banani? Je me rappelle ezalaki awa en 1992 na bomba liloba wana phrase wana ya Bible ezalaki awa kaka, je pense oui c'était ici. Tozaki na papa Fumalongo, papa Diangenda Kuntima wana na uti kuya tika na Lingomba. Je n'étais même pas Kimbangi. Nakomi azoko akoma ikobela mais azaki na malamu na kama kiso ndenge nini pe azaki bien brusquement akomi kobela. Tant akomi kobela, alors il a programmé ce jour-là pour être akutana na banganga nzambe nyonso ya ville de Kinshasa. Certaines figures nazoko retenir yango po nazoko mona yango. Alors ayaka awa mais pas longwa na ndako na Shenuda kwa koma awa c'était très difficile pour ça aller là parce que douleur ya ndenge wana zai komona ezako sepelisa ngai te nazako balancer motema vanda na yoka ka yo mutozo bela vraiment aye ti akomi awa batie kiti na ba protocole. En ce moment-là, Zaki papa Nyami, je voyais, yom tazaki wana. Tant batie kiti, banganga nzambe yonso bavani. Moko alobaki pona nini mwana wana bapesaki réponse que nzambe asalaka likambo te sans témoin. Botika ye aza mwana kaka aza mopaya mingai nde mutu na tolere ete azala wana. C'est-à-dire, Sengaki et Tingai na zalate. Bon, c'était normal parce que je n'étais pas Kimbangi, c'est Nakoko zalate. Mais dans l'automne, Tata Mokonja Boule, ils m'ont accepté. Dans Zaki de loin, je prenais mes notes. Alors, qu'est-ce qu'il a entretenu avec? Alors, Bina Bango était Ngai, Mikolo Nangai, Mikomi Pene. Et Tikali Mokena Tikabino. Kati Ngai. Papa Diangenda na boyi ko kende na likambo na moto bay bazalaki se souviennent bazoko se rappeler ndenge na zakoloba intégralement ndenge pe ya zakoloba soki ezali na moto moko kati na bino nyonso
oyo ngai papa Diangenda na salaki mabe malgré pasi na ngai atombola mosapi je suis prêt na senga ye pardon na bango na ngai nazalaki na ngai kwa mupaya mais nini bakoki kosala na mutu ya boye vraiment avec tous les pouvoirs nini nani akotombola mosapi tout le monde était tranquille un pasteur atomboli mosapi alors tokamwaki bamosusu baetufe ye tika kita mosapi na yo abi te nga nako botika ye soki mpe nga nasalaki ye mabe naza pre mpo nasenga ye bolimbisi nayebi kombo ya paster yango susu te me bayebisaki nga ke akufa azalaka susu te atelemi abi papa loba abi papa ngai mwana na yo nazali koloba boye malgré oyebisi biso ete ozotika biso kasi ngai na papa paster oyo toyokanaka te seule parole wana kaka paster ya bato alobaki engendré kolela ya ndenge wana namonana te papa Diangenda a pleuré ici awa azalaki awa alobi nini alobi kala wana nga nazalaki na bino navandi na bino nateyi bino te kino sikawa bolingo ezali te bongo bampate na ngai bakotikala na bino na bino boza kolingana te bo bampate bokobatela bango ndenge nini avandi nie alobi nasali mosala ya mpunda abandi kolela makasi les anciens reconnaissent natali voye non c'est profond ce qu'on dit un homme de Dieu là nayebaki nano te que papa Diangenda azalaki nzambe naza kobenga ye homme de Dieu seki likambo eza wana mais aleli mpo na nini alors tout le monde baweleli tata bakomi kokangela ye tala sikoyo olelisi papa nani akokalme ye après ye moko ase kalme apesi bango mwa encouragement wana esilaki elekaki azongi na ndako na ye na pasi lokola nazalaki na habitude ya kopose baquestion nakokaki so kopose baquestion te mpo namonaki ke aversaki les larmes de douleur natikaki kaka mokolo yango mais ntango ne kokanisa nakomaki na agenda na ngai likambo yango lelo oyo tokundoli yango kolo yesu avant tout ye nde aza koloba bolingana bino na bino lokola ngai nalingaki bino soki bolingani bino na bino wana nde mokili ekoyeba ete solo bino bozali bayekoli na ngai tata mama lelo tokundoli mwa nzela wana moko kaka tozongisa makanisi na nsima bazwaka chance na kala ya kokota lingomba kala dans l'histoire ndenge natangelaki bapumbwaki kuruzu elandaki batombolaki maboko na likolo nyonso wana mpona nini mpona korécupere biso je dis bien toza na cheminement oyo tolobaki bana Israël babimaki baza kokende bango basalaki makambo na ndenge na bango biso mpe na ekeke na biso na turu na biso toza mpe na makambo ya ndenge na biso oyo toza kosala oyo ezokosepelisa bapapa te à la fin des comptes bato ya kala bakotaki retraite mbuki bisika lutendele surtout ba vision bandoto ya ndenge na ndenge mais je garde encore un bon souvenir na Koriki parce que à mon arrivée en 1991 seul chorale wana soki papa asiliki alors chorale wana eke na liboso balali na mabele je dis bien balali na mabele bakomi koyemba bakantike ya mawa et c'est par là
que papa pour malongo vous allez soulager à côté de ma aïbsi bango et certains d'entre eux au moins bazo kolela si papa ko kitsa motema kanda ngwesili ezalaki successivement soki kaka omwende likambo koreki moto azalaki sujet ya kolela mpo na ntina ya likambo wana. Alors na même ordre d'idée tobandi kotika 1991 j'ai pas consulté mon agenda pour la prévoir la date exacte, mais je sais que il fut un jour on a mis moké na bakimbangiste na ba pasteur comment qu'il quoi bandeko. Alors beaucoup me disaient que ba papa ba kokufati. Alors quand moi je disais non bozoko sangai okansate pour naza mopaya ngai pe na ndenge na ngai natali ba papa ba kotika biso. Alors j'étais sujet moko mosusu balinga kobetanga place wana na kima kimbango la côté na lupango na kiloba mais vos gens veulent m'agresser parce que j'ai dit que ba papa va kokufa abevanda na yo oyebi bango nayebi bango. Il a interpellé ces gens là agangela ki bango natuni moko mosusu nabi papa excusez-moi nalingi natuna mutuna moko nayoki mingi na bandimi bazoyebisa ngai que vous êtes Dieu ozali nzambe. Moi avec mes notions du séminaire naza bouleversé d'entendre que vous êtes Dieu. Alors excusez-moi oza mokonzi monene soko koko edenga ponga pe na yeba ndenge nini comment vous êtes Dieu. Sécurité à papa basiliki entre autres mbutalité atoloba azutuna nzambe est-ce que oza nzambe j'ai pas demandé ainsi mais une déformation immédiate telemaki papa azaka talobaki non botika ye seke aza na raison ya kotuna aesinga je vais vous répondre sans courage merci nazongi na nga na komi ntango nazongi troisième jour na ye alobi na nga tu m'as expliqué que obelaka miso oui yaka tovandi kaka na ndako esika salon monene ezali tovandi biso mibale et en principe ntango toza kozala biso mibale il évite que bato mosusu bazala te. Jusque là cassette mon côté où ils allaient entretien sangai na papa parce que je me rappelle papa Bobé un jour baba qui m'a camouflé se allait pour filmer et il s'était retiré. Alors il singai fukama babi passe na yo ya miso pour na passe ya miso olingini comme tout le monde papa je vais te sauver miso nanga ezala malamu na kolukaso eloko mosusu te. Oui, très bien. Yaka. Alors, à lui, soy na ye ya monoko. Ati na loboko yo, na misapi mibale, ati pe loboko mosusu. Abali ko frotter na miso na ngai boye. A frotter. Évidemment, azaki koloba makambo ya kosambela na Kikongo. Asambeli. Après, asali boye. A fini, a tie awa signe de croix, albinanga kamata mbongo telema. Kende na optique nationale, kende basala yo examen. Na mbongo na ye moko. Metango kinanzela ko pesa mutu moko mbote te. Mutu kaka ko pesa mbote le médecin. D'accord. Na sali effort, na nzela na ke pied pe médecin tango monanga apesinga mbote. Tango apesinga mbote à côté a fait l'examen, sachant que je suis rentré au pays dans maladie nangai avec une paire de lunettes avec 4 unités 75. Et en même temps, on a l'osso anaye, baobaza comme on a, ils ont lunettes, ils n'ont 4 unités 75.
mokolango na ke ba examiner ba oui ça va ba bimiseli ngai mikanda natali we ba ke maintenant c'est 0 unité 75. Ah bon, merci. Fais ça. Alors mon bec on a le baki na tangi sate mokanda na mutu na bomba na bombi na yao. Tant na ye na kuti na porte. Il avait l'habitude soka tindi mutu. Na ndenge na ye foya côté le na porte. So calculer o lingo zonga oga kukuta ye kaka na porte. Okubeta porte te. Directement to côté abi laksa mokanda ba pe. Atali abi très bien, mais je ne suis pas satisfait. Yaka. Yaka, na fukami. Ati les sous soité, ati maïté. Azui kaka, loboko na ye. Ya mobali azipi misonangai. Tango azipi misonangai, abi bon. Kamata mbongo mususu oyo. Abi me papa mbongo yo pesa kinga esilité. Mbongo mususu yango yo. Esilité abi. Wana yango susute kamata oyo. Fais la même chose qu'il n'est que trouver médecin à examiner. Oya, fais la même chose. Coupez ça mutombo tenanzelati. Seul cette fois-là, mutunamona kiwana fait papa kalambui là, il fit son chauffeur. Alors, nake kuna yepe médecin yamundele azoko tunate mendengi na so batu rebelle ayaminga kaka directement toqué à ça il se examen. Quand on a l'examen, cette fois-là, des 0 unité 75 et Kobima 0 unité 50. Alors, tu n'as pas kisini. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez avoir 4 unités 75? On a peine à éviter. Alors, il y a des autres on a causé un bulletin. On a mon cas dans l'examen parce que je souffre des yeux. Avec la béni moninga naïe. Atalani babi abi impossible. Bon, ça va kende. La zone du temps on a collé sa papa abi 0 unité 50. Bon, ça va. Alors plus tard au colata 0,25. Alors après temps on l'a 0,25 et plus tard au kotika nayo et puis maladie nayo ekosia. Abi merci beaucoup. Alors il est qui je pense 10 minutes. Pour ça, moi apéritif, moi la kigozoma apéritif. Il y a ma sanga pesi ordre bae ba servir nga. Alors na éducation na biso sika batindi biso bolinga na kabino na bino. Lokola ngai na lingaki bino. So bolinga ni bino na bino mokili koyeba ete solo bino bozali baye kolina ngai. Prédication na biso tata maman lelo ezali toujours à cheval. C'est dit je voulais partager l'expérience biblique pour les théologiens. Nous serons dans l'histoire sainte et nous serons aussi dans le témoignage et la féminité. Le même papa on a comment ginda ko comment ki yangai. Mais comment d'abord n'est qu'on découvrir parce que je ne savais pas, je suis catholique de sang. Donc, ma catholique, ma communion catholique. J'ai évolué dans mes études, dans quel séminaire, j'ai reçu une bourse d'études dans quel Cameroun. Ça importe peu. Dès là, j'ai terminé mes études. Alors, malade a mis son alobeli et yelingai. Tango eye, ma quoi malade, mis son sumbali. Je fais 2 mois dans Gogo Monate. C'est presque aveugle. Donc, on me conduisait dans la moto. Mais heureusement, vie du couvent, ils ont un peu la facilité. Bon, tout était facilité. Après, il y a une opération dans la Côte d'Ivoire, dans Abidjan, ça n'a pas réussi. Va transférer en Afrique du Sud. Et il y a Simba, mais dans mon bien milité. Pas ces Zakaka. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique du Sud, mais je voyais 3 personnes discuter, discuter sur moi que va soigner un malade. Alors, Zaki na Montomoko, Azako Memelanga, Bambala ya Sukali, patate douce, mais Batokisa. Alors, ceux qui n'ont Simbi, Moutongo, Awakaka, Nazoko Simba Moke,
azaki na boko ne ba poil moi monene mais natikali komona ye te na likayabu ya batumbi mokebo abilia nga tata na yo naza na mutu moko na Afrique du Sud te d'ailleurs naza na frère ya bamissionnaire naza na mutu moko awo j'ai pas confiance alors je me suis natuni abi bon mutu yango aza couleur nini aza africain ou bien aza européen mais non c'était un africain bon et si bon asali yango à maintes reprises le dernier jour aye badiscuter na nzoka bango na tongo les jours bakolongola babande na miso tant balongwe babande il venait d'y être na 9h15 alors que na 9h30 balongwe nga babande la première des choses na tunaki na bi wapi ba papa wana bayaka ko discuter na bino lokwa nga moko na komi komona non il venait d'être ici mais bakei bon d'accord l'essentiel na bani komona ça passé na congé de réflexion au Kenya à Nairobi nde esika likambo ezo kokweyela ngai nake kuna na Kenya na Nairobi nazaki na repos médical mais brusquement baye kopesa nga invitation bazopesa na bato oyo baponamaki bakende koassiste na réunion moko assise moko esalemaki rassemblaki membre de presse internationale tokei kuna na répondre toke komona kuna tout tourner autour ya christologie ya théologie mariologie tout ça donc étude de la Sainte Vierge Marie il faut qu'on défende à défendre la question paysanaki on défendait très bien mais il y a comme vers la fin ndenge tovandela kaka na bakiti yango les orateurs ndenge toyebeli conférence ezalaka les orateurs bazaki kuna baposer question wana etushaki nga mingi baposer bon qui dans le dernier moment dirigera ce monde. Nous reprenons. Qui dans le dernier moment dirigera ce monde. Dans mon avis, quelle que soit la philosophie, il faut qu'on réfléchisse. On a eu ma réponse, c'est Baniko Bimakuna, bon, c'est la papauté, bon, on a peine à aider la Gikandingwana. Oui. Ah ben non, j'appuie la thèse de mon voisin. C'est la papauté du moment, évidemment, parce qu'il y aura succession. La Mikima peut expliquer. Bazolo Bate que tu as échoué ou bien Boyena Boy. Bazuika Kanot, d'accord. Alors, après un moment, un vieux missionnaire Azaki Nasimaki Tinanga a télémé à l'objet. C'est Simon Kimbang. Nabaluki Natalié, il avait la barbe jusqu'ici. Vieux, alors très vieux. Orateur va insister, défendez-vous, expliquez-nous. À Tiliki, à lui, Bango, j'ai dit et je ne répète plus, c'est Simon Kimbang, c'est tout. Nathalie Malam, non, na se revenir, Ningambo Siko Izuku ya tata mama, Tolanda Malam. Bongape, Naoki Ningwana, Mengata, Naoki Komboana. Dans le bas âge à Matali, Toyebaki déjà, qu'il existait un certain papa Simon Kimbango, mais il est seulement pour les Kimbanguites à Tonaï. C'est comme ça qu'on nous apprenait. Dans le catéchisme, c'était comme ça. Toyebi en côté, même seulement les protestants qu'on appelait les gens qui se sont séparés de nous. Bon, ils n'avaient aussi rien à voir avec nous. Mais comme on a biso, il y a biso mon bon, maintenant la suite continue. Suite en Salinini, le cola y a boy, bon, qui peut défendre la place de ces missionnaires? Ah, Moutoumoko a Kokakiti. Alors, il faut se souvenir que non, dans la salle, nous avons un Zaïrois.
Nous avons un Zaïrois dans la salle. Ah oui, très bien. Tata, maman, 12 caméras de ce type, il y a Marc Oyo, il y a Minene, et il y a Bouye, il y a de la place de la Vandaki, tout justement. Et dernier espoir, Nabiso, Nalikambo, Toza, Nangwawa, et Zaipanayo. Moi qui ne connaissais rien de cet homme, mon côté. Voilà, directement, parce que tout le monde était journaliste là-bas. Tout le monde était membre de la presse. Voilà la première question. Bango va rappeler Ngaï. Si vous ne connaissez pas, nous vous rappelons que le prophète Simon Kimbangu a ressuscité des morts. Mais voulez-vous nous dire, le premier cadavre ressuscité par cet homme, l'acte qui a fait qu'il soit proclamé prophète? Ah. Naïfsi Bango, non, naïveté. Naïveté. Deuxième question. Journaliste pose la question. Monsieur soit posé. Bon, il y avait aussi des paralytiques qui ont marché. Tu sais, oui. Bon, le premier paralytique. Ah. Mais ça date de 1921. Je n'existais même pas à ce moment-là. Donc, pour répondre, en tout cas, naïveté. Bon, oui, bon, d'accord, tout continuer. Il avait combien de femmes? Là, c'est très simple. Un prophète ne pouvait avoir qu'une seule femme. Combien d'enfants? Bon, on a évité. Alors, comment on a très sérieux? Mais au départ, nous avons négligé, mais Bango est très sérieux. Sachez qu'il y avait de ceux qui étaient journalistes dans l'audiovisuel, Bango avec les caméras, il y a de ceux qui étaient journalistes avec la presse écrite. Je me suis rendu compte que, non, Makambo Bango Bazoko Zoaboye et Okende Mosika. Nakoy Koloba Bilobelate, Likamona évité, Nakoka Sonité, Nakoloba Naebi Nangate. Babi Nanga, bon. Certainement, yé Akoufa. Tu peux nous dire l'année Mboula ou Yakoufa? Ah, naïveté. Alors, moi, nous regrettons beaucoup. Alors, nous avons commencé à Zoba, pour la question, ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont intellectuels, on vous pose des questions, au bimi ridicule. Bon, qui dirige son œuvre, parce que œuvre naïe est koufaté. Nous vous informons que œuvre naïe est koufaté. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Bon, qui dirige son œuvre? Œuvre yatika qui n'a pas de dirigeant. Avec naïveté. Alors, bon, est-ce que aux Zaïre, aux Amoutuya, province Nîmes, non, c'est simple. Bon, les questions, quand ça n'a répondu, c'est très simple. Je suis de la province du Bas-Congo, notamment du Bas-Zaïre. Bango Nyonso Bazomelinga Babi. Ah, mais c'est le frère propre à Simon Kimbangu. Naïvi Nangaïté, il n'est pas de ma famille. Bazo, c'est mon frère propre. Alors, Basiliki, Balongoli, Bakasque, Bango, il y a caméra. Alors, Baïpsinga, et là, quand tu sais qu'il et fait ça, il y a moi, Kanda, Baïpsinga, tu regrettes Mingi, parce que, dans ma camboya, Kolo Yesu, on défendre très bien. On défendre très bien, la théologie très bien. Tu sentir que oui, quand même, vous avez des connaissances. Mais, dans ma cambo, Oyo et Talio, votre propre histoire, Ozokoye Bayangote. Mais tu es mieux à écrire, il y a histoire où Ezali Dango, il y a piloté. Nous voulons apprendre cette doctrine, Toyeba, Simon Kimbangu, qui est-il? Nous connaissons déjà beaucoup. Si nous voulons nous documenter, nous nous adressons souvent aux Belges, parce que Bango de Bayebi, Tozouak. Mais, te voyant tant au Monio, Tolmito, Monayango, d'une manière palpable,
to sepeli yo kokopesa biso ba précision exacte na ba date maintenant ozokopesa biso te. Alors bref balobi nanga que le président de la conférence a dit: mon père, vous vous présentez comme un Africain sans identité. Alors, pour les intellectuels, c'est un injure. Parce que nous, notre identité, nous défendons valablement Jésus-Christ. Et vous, les Africains, vous devez défendre Simon Kimbangu, qui est votre propre identité. Cherchez à connaître votre identité. Bon, na silika kingape na ndenge nanga, na siliki. Alors, to bimi photo qui ne ko lia moi biloko lokwa na restaurant. Alors, nini salaki. Tant to bimi na nzela na couloir, deux jeunes filles journalistes belges, batira kingape lisusu, babi venez. Babi biso tozoke la yo mawa. Yaka, tango kozonga na mboka na bino, luka moyen oyeba histoire oyo raté ba question boy. Luka oyeba yango. Parce que biso bafungoli moi sac à main na bango, kubanga te yaka. Bafungoli babimisi moi etui. Ya moke neti ba plastifier yango, mais moi mai eza na kati. Omoni mai yo, mai o babengaka eau bénite. Eutaki na nkamba. Koko na biso azaki colon. Et puis koko na biso mususu azalaki colonialiste. Bango ba vivre likambango. Abi na mboka yango ya tata oyo basoda bavandaka wana. Bavandaka wana. C'est à cette époque-là azwaka mai, akende kotoka mai aya nango chez nous en Belgique. Toza nango ti lelo tosalelaka yango litanga kaka. Tosangisi na mai mususu esilaka te. Alors biso ba membre de famille batiela biso ndambo plastifié totiaka na sac à main en cas de problème secours na biso yango. Abimisi moi et tu mususu exactement photo ya papa Simon Kimbangu. Ya mkebwe ba plastifié yango mena makolo eza na mo poussière. Abi voilà. Oyo, c'est la terre sainte d'un Kamba. Alors, biso batera biso yango, en cas de problème, yango nde kosalisa biso. Et en plus de cela, en Belgique, nanda kona biso, nous avons un villa. Alors, koko na biso atonga chambre moko boya monene esika asalisa lokola monument, le roi photo ya monene. Ya ebende esika atiaki yango wana so okoti omoni mobimba na ye ndenge azalaki. Alors soki moto azwi likambo to cas grave, nous ne connaissons pas l'hôpital. Nga depuis na koli boye na ibe hôpital te bakokamata moto wana même alinga kufa. Je me rappelle que notre oncle était vraiment parti tolelaki tango kokotisa kuna. Alors tolobaka liloba moko Simon Kimbangu zongisi la biso, mutuna biso. Remettez notre frère en vie. Vous avez tous les pouvoirs. Elle va bénir porte, kokanga na fungu la te. Tout le monde attend au salon. Alors, plus tard, si pas 30 minutes, 1 heure du temps après, au moment moto na ye a fungu la porte, abimi. Tango abimi, ça va, je me sens bien maintenant. Alors, tango bakusa ndenge wana bango nyonso bakoti kuna bafukami basambeli bazongisi matoni. Alors yo sikoyo yo za zairwa bien que missionnaire mais la kisabiso ata moi litanga ya obeni binaza nango te. Voilà. Ata moi graine kaka ya mabele binaza nango te parce que na kenda kona te. Alors ils m'ont conseillé que tango kozonga luka moyen oyeba histoire, maîtriser cette histoire. Pambate histoire oyo dans les jours qui viennent lengo yokikuna biso tokoya ko luka yango epai na bino. Je ne voudrais pas que tango bato tokoya kuna biso nous les blancs tant tokoya ko luka yango ce qui est yo tombe ke ba poser ba question wana obima lisusu ridicule lengo bimi awa. Voilà tata maman
ce qui m'a poussé tant on a comaki directement après mon atterrissage la Kendeki na Gombe parce que je savais que l'oncle était kimbangiste na komikuna le deuxième jour na senga qui est à ça la tout pour être tout kutana na papa pour malon. Moi je l'appelais le numéro 1 de l'église kimbangiste. Mais la première réponse que nous avons fait ça à Biponani, c'est catholique pour nous zulukai. Alors nous avons besoin de tout naïe, retourner moi ma question. Alors 4 jours après, réaction et seulement que moi je ne savais pas que tous les jours. Et l'oncle se rencontre avec papa tout de 22h jusqu'à temps avant de dormir. Alors 4 jours après, va reprocher au dit que yo zana mupaya nanda konayo. Oui, c'est un jeune catholique. Oui, c'est un religieux. Oui, mais ce qu'on a comme on a pas ni ozo ni koyana ete. Lobi oyana ye. Ce qui n'a na tindi bato ba que nous kozoyer, pas yedi awate. Alors toi tu auras des problèmes. Raison pour laquelle dans Bossanidas, un jour, c'était vers le soir, à 19h, na Kotaki, na centre d'accueil, di Kambwana, na Kumisaka Nzambe Mingi, et ceux qui na Kota, na cadre centre, ah, c'est grâce à mon oncle. Tokoti na Tangi, centre d'accueil et de conférences kimbangistes. Tokoti, Tokomiti, ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Tokomaki? Tokotaki Batumolongo, il y a un petit salon, il y a Tika qui s'appelle dans ma voiture, moi j'avais mes souliers. Tokoti, Toleki petit salon, juste dans la porte, il y a mon aîné, Bato Bafukamaki, alors papa pour malon, on a sali sabato. Papa pour malon, on a sali sabato. Alors dans mes intentions, Nakanisaki, Zambali Bisanga, Nakanisaki que, oh, il y a coupé sa maille, il travaille chez le chef spirituel. Alors, il y a un benga chef spirituel tango comment alors que il y a Zalaki papa. Alors, tango a épuré, donc à si baton à nyonso, a commis la tour nabiso, na monega brusquement, noko a koi makasi ya kufukama. Alors, comme Azaï ko bendanga makasi, kenga pena fukama na makasi, alors papa a gagné la ké makasi à lui. Laissez traumatiser mon enfant. À côté déjà nanda, olingini. Alors koyaki, alors biso nandenge na biso dans la famille, mutosoke a gangeli noko et kia koya, mutoana il doit être un homme. Il y a ndenge mususu ya makasi. Nani o a gangeli. Je me suis rendu compte que peut-être c'est lui le chef spirituel. Bon, na télémiga. Il peut assis kuna à télémi. Jamais il avait les bras comme ça. Avec un maboko nenge papa c'est moi qui manque un maboko ne zai kako. Alors je l'ai regardé, tout ça là en face. Ngana zotala ye pas zotalanga. Bon, ce cas là moi attends-moi ko seka, mais azo sekati. Alors tango avancé pas moko na liboso vers ngai. D'habitude idée moko yela kinga ba yebisa kinga que bon, un magicien, beaucoup de gens raconté. Alors, il est à ma belle, il a dit, ah, mais au lieu de bonjour, ou bien une maison pour y aller sous ma beaucoup bouillé. Bon, alinga salangani. Alors, on a zongaki, la cima. Attends, on a zongaki la cima. Derrière moi, il y avait des vitres. Il y a porte à mon nez. Alors, non, si on a continué au zonga, si on a tout tenu dans la vitre, au cas où il passe qu'il y a un scandale. Tikana tele makaka na zela soa kusala nini na tele mikaka aye ayambinga tango ayambinga alobi na zela ki o mingi tu as trop traîné mais merci le koloye au kotina ndako nayo akanginga kaka bwe alide mabe yelinga lisusu bon atika kaka po azo umela bwe peut-être akokotisa nga makambo na ye. Ah, parce qu'on me disait déjà que il y a hasard mystique, tout ça. Après, à Tikinga, tu vas voir na kiti. Il y a Tikali Kolala. Tu vas na kiti, on a ici. Alors, à partir d'aujourd'hui, au Izanda Konayo. Pas pour le moment, poko tananda Kongo, na kota kasutu.
Dans le temps, j'entrais librement. Alors, à dater de ces jours-là, je n'ai pas dit mais je n'ai pas habitué à. Alors, dans la série de témoignages, Tokogaki ko tel milawana, mais je ne clôture pas ma prédication sans pourtant Tokabola partage ndenge nini papa Timo Kimbangu Kiangani a commis le centre, bien que Biso Kaka Ngainayo, nous les contestons encore. Les Cambouisans sont vrai, mais vous et moi, nous les contestons toujours qu'on dit et pas le quoi qu'on dit et pas le quoi qu'on dit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Yarikam Oyoboui. Makamunazolo Baba Tomingi Oyakala. Qui date de 1991, bazo pour se rappeler. Papa Mpumalongo a décidé que la faculté de théologie, parce qu'il y a beaucoup de facultés. Nous avons une faculté. Quand on a tout la première des choses, vous avez une faculté dans votre église. Bien sûr, nous avons une faculté de théologie. Alors un jour, à programmer, à Bengissi, Papa Mville, à ce moment, on appelait gérant. Bazaoubenga gérant. Quand on l'appelait gérant avec à bord d'une Niva. Niva moko ya muke ezekwana. Alors bon, beaucoup kende bomema papa akine komona faculté et puis botal ça y est placé ba boaka ki papa na mai. Ça va. Azui casier moko ya coca bien glacé atie. Alors baki na ki Congo akanisa ki na koyokate. Alors biki au cas où papa Zé a vous a la surprise directement pour présenter le Koyangonde à Koyambe Labino sous forme de gâteau, bakeno somba ba cake na alimentation. Mais na yoga kirangai parce que ça à l'improviste. Alors nous sommes partis. Tout ça qui la délégation il y a moins bateau. Il y avait Papa Mvila, Papa Mabandi, il y avait encore Mukolo Norbert, Azaki historien. Nanda Koyo, il y avait encore qui? Papa Nzoku, Azam Mutakora, les dirigeants, Bukama, Batumsus. Tokei, chemin faisant, j'étais détourné. Parce que bon, quand on est écrivain, on voit tout au Landagango à la lettre. Tokei va me makinga nzela moko, Tokei seulement, nous étions arrivés dans un restaurant, souligné, flèche. Tokiti, un certain papa, Yemutala Kisaka, site touristique, si papa, Azaki, papa, il y a papa Nicolas, qui travaillait aussi ici, dans mon arraïs. Alors, Tokekuna, Samberi, papa, on a Yambibiso. Avant de tout ça, awa babwakakie, awa. C'est ce qui m'a découragé le jour où Tokenegina papa Pumalongo, Tinga Mokola na ebelaki babwakakie, awa. Alors ce jour-là, j'étais surpris que babwakakie, Sika Mususu, ne aeko bimela awa. Jamais durant toutes ces années, s'il vous plaît, n'a pas eu Moutaïf Sakinga Bongote. Alors, biloko to memaki elia mai kaka lokola bongo bongo kaka ba msusu bazwaki na nzela baliaki yango. Finalement baso bazaki basi tout ça, ils ont mangé ça. Nga ba pesenga koka moko. Na keke moko. Alors natuni bango boloko toza awa. Facilité yango yo ou bien mais oyo za restaurant. Pas facilité. Ah retourna makambo belete yo bazo mema yo vanda gagné. Ah, oh, ça va. D'ailleurs, à un moment donné, total qui n'a fait Yamabanga, Kuna Mwasab, le mot il a qui le cola or. Alors, bah oui, il est là qui en haut. Je vois encore mon col Norbert, à même qui est là-bas, mon communel, à Zui, à Tché, Sab, Lango, mais le cola or.
alors tant azwaki yango biso totikalaki un peu en retrait na bango. Alors maloba lobaki babaki ke tokokabola yango biso na biso tokopesa ye te ye aza catholique bango bato batekaki papa Simon Kimbangu. Quelques minutes après ba déclarer ah ekomi nango ba papier ekomi nango ba papier pe mopepe moko boye et matisi yango. J'ai écrit dans mon carnet. Alors ici tozongi na retour na biso bazela biso na papa nanzela tokomi quelque part ba oui soki papa tunio au moins une faculté ndima ah j'ai pas l'habitude de tromper et puis na moi mikolo na vandi na papa na zomona ondira zoyeba yeba makambo parce que même makambo na ngai yende mutaza ko raconter bona kino kokosa mutu boyendeni bon ndima kaka toye tokomi awa la première des choses atunaki nde yango wana abi voilà tokiti tu as vu la faculté? Non papa, j'ai pas vu la faculté. Ah, j'ai vu seulement une seule maison à l'Outendel, on a intitulé restaurant. Ah, alors bingi bango balalaki na mabele ah balalaki na mabele balali gana telemaki balali agozo tanga soni. Ah, est-ce que tu as pris quelque chose? Oui, j'ai pris une bouteille de coca et un gâteau. Ah! Alors, maintenant, malobaya lobaki. Tango bango balali. J'étais couché ici. Tango malobaya lobaki, c'est ce que j'ai retenu. Alobaki, vandana yo. Marqué naza susu na tango molai na binoté. Mais tu vas très très bien visiter le Tendele. Tango tata nanga akoya alboko kende ye na malembe nyonso tout alors on visiter le Tendele. Ah albaka tata na ye à l'intérieur tango to kene kolia na tona ke tata na yo oui akoya après nous papa akoya d'accord bon dans la zelaki comment je saurais que tata na ye yeyo c'est par dire que un bonjour, tango azam soanangai tomoni je m'excuse de citer le nom parce que ce sont de bons exemples. Tomonaki tango wana papa na biso papa Armand zaki tabagalon ya ba aviateur azako lula yemi azaki na biloko moko wa aviateur à chaque 22h45 na bikolo mususu omona ye aye kuta biso tozo so c'est mon fils c'est un aviateur. D'accord. Ah. Alors un jour, qui prendra relève, il y a bien au cas où vous allez susciter. Parce que c'était prudent. Nous, on n'accepte pas quelque chose qu'on a dit magaga bindime là-bas. Il faut qu'on dise la curiosité, mais monsieur Zayamabe, mais Zamba Limbisa, mais Tolinga Koye, Banano, Ndako Yozuko Kokot. Alors, on va dire très bien que, dans un moment où il y a Papa Kouloutou ira le premier. Notez, les agenda nanga. Écrivez. Papa Kouloutou a kokende bosso. Immédiatement, ngana kolanda. Ce ngana landi, comptez 9 ans après. Écrivez. 9 ans après, Papa Poumambanta, mon grand frère, c'est lui qui va clôturer la cérémonie. Et après vous trois. Oui, après nous trois. L'un de nos enfants, moko na kati ya bana na biso, oyo monaka, bango moko wana yende akwa ko remplacer biso. Mais oyo akozala na itamboleli na biso. C'était simple, wana na monaki neti kambo ya muke. Je commençais à citer les enfants que je connaissais pour yebaki déjà bana mingi. La première des personnes à citer parce que j'ai comme un ami tous les jours, tout ça comme on a eu, toujours solo là. J'ai dit, bon, alors, si je vais vous remplacer, Papa Armand, ah ben non, son rôle c'est de venir d'ailleurs, Nakolongolaï qui est aviateur, à Kozonga, on va arranger la chanson Kimbangi. Alors ça, là-bas, studio, pour développer la chanson Kimbangi. Alors, non, moi, qui papa pour Malongo pour un mauvais, aux yeux, moi, il y a aviateur, au Longolaï, qui est aviateur, au Yanaï, à voir, à Bongsarabanzembo. Mais le quoi c'est que mon colo moi pour le baisate
natiki kaka. Bon, natangi, parce que Papa Charles aussi, tu mets ça avec moi mingi. Donc, Papa Charles, non, pas lui. Natangi, qui? Papa José, il est plus Azaki. Non, pas lui. Natangi Soussou, Azaki, Papa Paul. Non, Aniki Siroto, il était. Papa Firmin, oh non, Zagomone na Gombe. Fabi, non, il était. Alors, j'ai dit, mais, on m'a dit que aux Aganamouan, Natanga Kana Lubumbashi. Parce que dans mes recherches, j'ai fouillé jusqu'à connaître que Azalakanamouan Natanga Kana Lubumbashi. Oui, non, mais hein. J'entends parler aux Aganamouan Natanga Kana Lubumbashi. Il s'appelle Papa Zako. Non, il était. Lui est plus administratif que spirituel. Bon. Alors, on a calculé, moi, Nini Natanga quitté. Alors, il faut se rappeler que, j'avais rencontré Papa Mbenza à une période, avec qu'on représentait Papa Mbanza dans la fête de Maman Kinzem, le 2 juillet. Alors, Natanga bon. Alors, excusez papa, il reste encore une personne. Papa Mbenza, alors. Tu as tapé à côté, mais tu as échoué. Tu as tapé à côté. Tu allais avoir un cadeau, tu as tapé à côté. Ah, c'est fini. Bon, d'accord. Je vous réponds. Parmi Bananabiso, le jour de la mort de notre papa, le jour où il expirait, Tangoza Gokufa, naissait un enfant parmi nous, et c'est cet enfant-là, sous sa bénédiction, la bénédiction na Yemoko, non, Totaki Kaka, accord, sous sa bénédiction, de Yewana, d'où Tobenga Kaye, Tata, même nous, on a peur de lui. Tobanga Kaye. Il est dans la nature. Mais le jour viendra où Yoko Monaye, tu seras témoin lorsqu'on va l'investir ici au centre d'accueil. Tu seras témoin. Oh non, moi je vais rentrer au Cameroun. Hein? Moi je vais rentrer au Cameroun. Je ne suis même pas Kimbangi, sinon on va témoin. Tu seras témoin ce jour-là quand on va l'investir. Bakuban Sayena Kiti, Yoko Zala témoin. Bon, Navanda Nangaka bon. Et si, alors ce jour-là, le 2 avril, et c'était la date, Oyo, et Bongisama qui était, quand on écoutait un papa, n'a qu'un en Kamba, n'a comment monter en Kamba. Alors, dans mon cas, chronologie, il y a ma communion, quand je vois ces tirailler les gens, pamba, moi, pourquoi? Raison pour laquelle, verset Totangi Oyo, il y a Bolingo, et Talika Kabisote. Tozali pont, biso batutokokat sa mokili mobimba. C'était comme ça, c'était dit ainsi. Mokili mobimba tokokat sa yango, bison des ponts. Les places dans ce qu'on a été, même bandeko bakei, kuna pour rien, bakepam. Bakepam. Ils doivent nécessairement rentrer, bazonga. Parce que là, taki ndenge moko na bango. To saki ba cérémonie ya kutombola maboko na likolo, ndenge moko na bango. To saki ba cérémonie ya kopumba kuruzu, ndenge moko na bango. Tokoko za la séparité. Il y a de quoi, il y a intérêt. To zongi sa makanisi na sima, même bango, papa na biso mususu, il nous écoute, bazo kolanda biso, bazongi sa makanisi na sima, poete, bazonga na bango. Tout ça la likambala moko poto ebingonga te to epe mokolo te comme ça likambo ezala malamu na bongo tokosenga na chorale des dirigeants babelema bapesa biso mwa eteni moko ya nzembo na babengi mokumba na ndimi ya pasi nani na ndimi papa mokumba ndimaki eza ya pasi makasi eza ya pasi eza ya pasi azokomona pasi biso tosala makasi to aider ye po ete mokumba yango ezala un peu déchargé tolanda moke dirigeant akopesa biso oyembo wana mokumba na ndimi ya pasi de biso tokomekola ye.
Oui, d'accord. Mais sikawa mate mabiso makoba mabiso lisusu te. Ba oyo bayembaka bango moko bako clôturer matei na biso. Tokanga mwa motema moke jeteki yolobaki ete bandimi bozonga na mboka tata baepanso bakimaki na bakenda bandako na bakenda mokoto inutile d'insister mokoto c'est une maison eza ndako ya papa Pumalongo ipare ndako moko moke ezalaki wana babukaki yango nde batongaki ndako wana monenga na monaki ndako yango te mais papa esenga ndako na ye ezalaki wana babukaki c'est pas une église. Est-ce que nous voulons dire qu'une église Kimbangi c'est privé? Non, et Koko Salimate. Donc on a jeté qui? Il a occupé sa biso bandimi. Zongi sa bandimi yango na ndako ya tata. Tala bisika batika kita. Ta ndenge comme polé. Même dans la résidence là-bas, ezalaki okomona bazana bangwana. Pesa biso loyembo wana. Okay.
na bongo nde tokokabola liloba na ngai ya suka ya mokuse ezaki pour mieux confirmer ete papa mokonzi abule ndenge nini azaleli molimo mosantu ndenge nini azaleli chef spirituel. Je me rappelle encore na bosani date na 1993 papa Pumambanza amemeli ngai mukanda, pardon, atindeli ngai mukanda. Le porteur de la lettre était papa Zako. Amemeli ngai mukanda na tangi na kati ya mukanda alobi ngai nakende na nkambo. Alors na okende kuna ndenge nini na ba voyage ka ndenge boyebeli ba kamiongo. Papa Zako a dit que non, je vais te prendre à bord de ma Jeep. À ce moment, il travaillait comme conseiller auprès du ministre Biringa en ville pour Nakindagakuna. Une fois. Alors il m'a pris à bord de sa Jeep. Tolongwea vers, je pense, aux 17h, parce que les cas qui n'ont Mariano, à Sombaki, Mike, je me rappelle. Tokeikuna. Ce voyage-là, moi j'ai prévu 5 jours. Je n'étais pas encore Kimbangis à ce moment. J'ai prévu 5 jours dans le voyage. Tokomikuna, papa Mpumambanza, Albinanga, Albaki na ba bandeko bazaikuna, Oyo Azamo Paya Yalingombate, Azamo Paya Nangamoko. C'est comme ça que j'ai mangé dans sa maison. Alors, de 5 jours, il y a comme 30 jours, ça fait un mois consécutif. J'étais avec 2 témoins, dommage, comme Kusambela na Mukoto. Il y a des dirigeants Boukam. Je cite Mbuta Papa et puis Moko Akufa, Papa Mambouini, qui était son secrétaire de la chorale. Alors, Nakata Mikoloa, non, c'est là où j'avais vu comme par hasard papa Simon Kimbang Kiangani Azokoleka parmi bana ya papa. Je voyais encore papa solo sous le mangué nazok solanaye bon mais na mona ki on dirait mutu mususu ya tika azaki na suki ebele na tuni mutu moko na fukami na pesi mbote na baki lokote na tuni papa moko na bi wana nani abi mwana papa Pumambanza kombone nani pasi rose azaka wapi obi boye azalaka Pointe Noire bien en Congo populaire. Ah oh, ça va na kati ya 30 jours wana celui qui pouvait être encore témoin dommage assez comme parce qu'il était tout le temps à côté ya papa Pumambanza na tunaka papa Pumambanza abi votre frère papa Pumalong ayebisaki nga tata na ye agwa kozwa mosala. Et vous, qu'en dites-vous? Alors biloko la paix azalia na kola kisaye mais kotuna ye eloko moko te. Hein? Kotuna ye eloko moko te. Mais na kola kisayo kaka yo bomba kaka na motema. Azalia ouais. D'accord. Alors 3 jours après papa Simon autaki lokola mutauti mokoto oyankamba azoko kita tout droit parce que ndako monene ezalaki te kaka résidence ya papa Pumambanza moto ezalaki azoko kita ye avandaki na esika ya vanda ye azokita azalaki na biti soki azokotambola papa te loboko boni nati abi aza kobenganga mpelo mpelo wi mwene tata oyo azoya. Alors maintenant, tant alobaki ndenge wana ye alongwe na ye akoti na ndako. Tant akoti na ndako, alors papa Simon il pouvait se souvenir azokoleka po akita kende na restaurant oyo kuna po tozalaki na porte externité. Tant azoleka nalingaki natala ye malamu namona ye anake kofukama lisusu nake kopesa ye mbote. Ata napesi ye mbote natali ye anasema mtema mabaki
aza jeune aza jeune ça va. Alors depuis ces jours-là nabomba kaka likambo nazelaka soki balobaki ya solo ou bien balobaki lokuta. Si jamais soki namonaki mutu mosusu na place ya papa Simon, je sortirai aussi de cette église parce qu'à ce moment papa pour malongo wana akosaki papa pour Mbanza pe akosaki. Mais curieusement et comment on a boyé mais seulement tout ça qui n'a débat tant qu'on a boyé papa Kayombo azaki présent gardien ya papa toujours à côté de lui azaki présent. Alors yende nazaki na facilité ko solola bien nabaki oyoki makambo papa lobi babi tata na ye muto koma chef spirituel. Alors réponse na yazaki mais vous êtes écrivain, notez dans votre agenda. Tant que vous avez bomba yango déjà, bango makambo ile kagate. J'ai écrit na komaki. Alors na tuniye est-ce que na tunaye et vous avez nambula ni habité kutuna ite lokola papa edisio que yende akuzala chef spirituel après liwana ye yo bomba kaka lingwa. Merci. D'accord. Alors na vangi na saki 30 jours tango ekokaki 30e jour apapa mpuma banza akotisinga na kilongo tango akotisinga na kilongo d'abord abandaki nakende bapesinga baprotocole nakende kosokola na mai mais il m'a déjoué nakende na mai na sokoli moto papa s'il pouvait être encore là dokoti na mai tango dokoti na mai bon qu'est-ce que j'ai vu une fauteuil ya moi monene neti ba fauteuil moko ezalaka wa na salle de conférence. Alors moto avandaki na fauteuil wana Jésus de Nazareth à côté papa Mbanza avandi sous l'eau na pembeni papa Mbanza na sima ya Jésus papa Kurut à côté ya kiti oyo mondele wana vandaki mo sandal moke ezaki wana. Alors dans mes intentions nalingaki nakanga kaka sandal wana nakende kolakisa epai ya pampo Mbanza. Pendant tout le temps so na côté onaki kobima kuna albaza otunanga mais yo ndenge nini umeli moke boye epi oke kobimela kuna abi tiens. La côté c'était à 2 reprises. Quand on a bimaki la 3e fois nakendeki na mataki na Mbanza na pantalon ezaki na mai na polo ezaki na mai. Alors la première des questions pendant qu'on Mbanza tuna après singa ya français abi kende ozana commune ni azana commune ya Ngiringiri kende na pasteur ya commune ya Ngiringiri pesa ye loba et pampu Mbanza alobi landisanga malongi pona koma mondi po bazai kobundisanga mingi na bamususu pe baza kakawa baza kobundisanga bazoloba ngana za mondi makimbangi tete nga muto na yaka kozwa makambo ya na yaka ko fraude makambo makimbangi so pona ke nango wapi na éviter. Bon c'était comme ça hein ce goye après le départ de papa j'étais maltraité okoko banda na kiti te bao batiaka bakiti basi bapesa na baconsigne na bango na vanda te. Ça c'est une parenthèse. Mais pampo Mbanza obaki kende pesa landa malongi soko lani malongi okokoma neti bango okokoma pe kovanda na kiti okokoma pe kote na basoirée alors makambo nyonso wana ekosila. Bref omoni ke na pokwa papa Mbanza atenir nga mwa masolo atuni ye alobi clairement y compris papa Kayo foyer inséparable aza kozanga te alobi natunaki limbisanga papa tango bokozala lisusu te ndenge okotisinga na kilongo excusez-moi papa fungula oyo ofungolaki okotika ngo epai ya nani. Et puis nayoki pe mingi ete
lingomba na biso ezali na kawa lolendo kan sacré limbisanga papa so na se na tuni mabe kopesanga punition te mais limbisanga eza na yo okotika ngo epai ya nani. Bon, il était très difficile, pas pour Mambanza. Après, sa réponse directement, même 5 minutes, collègue Lango. Après, il a dit, bon, Fongola yakin long. Kalankawa lulendo. Ekotika la mtususu teto gotika ngo pa ya tata po tata kwa kozwa musala na ye ndenge atikela changu na 21 parce que atika na nzela biso to salisi ye moko ya kozwa musala na ye. Donc papa Simon oyo wala kisinga bazobenga pa Siros ye wana me kanga monoko na yo kolobate tala kaka miso yo salela kaka miso na banda nangaka depuis na banda nangaka kana tala boy maintenant aujourd'hui to comme batu ko swana batu ko discuter. Moi je ne trouve pas pourquoi to que ko swana pourquoi to que ko discuter pour nanga na mona ngo une réalité ce n'est que normal parce que j'étais bien informé bien instruit à son sujet. Voilà maate mabiso jeje ki yako tisi la biso yako yepsa kawa lolendo bapesaki na nani Sabizaki Nlongo, Bapesaki Nanani, et c'est par là que nous allons boucler notre prédication. No
merci Jésus-Qui au pesi biso nzela ya bokangi matei mabiso. Tant tokozonga na nzela, tant tokenda bandako, mingi bakotuna biso. Lelo ezaki moko na yenga, batei biso nini? Tokoyebisa bango boye. Ete batangeli biso eteni bobele moko. Kuna balobi bolinganaka bino na bino lokola ngai nalingaki bino. Soki bolingani bino na bino wana nde mokili mobimba nyonso bakoyeba ete solo bino bozalaki na ngai. Ngai nani? Ngai papa Diangenda. Ngai nani? Ngai papa Kulutu. Ngai nani? Ngai papa Dialungana. Bai bazali te tokoyebisa bango tina kende kosambela kosala lingomba kosala boye c'est ridicule d'abord eza malamu te. Ngai yo nakende kosuka batuna nga bakestion nayebaki te. Ndako batikelaki biso yango oyo cercle. Je me rappelle babaki natiki bino na cercle tina tobima eza te. Oui, par erreur moto akokobima. Satana akafweni mweso Anthony Jésus-Qui alobi nyonso wana ekosalema mpona nini? Y compris na bato mosusu babongwanaki Satan bapuye mpe likambo mpe eboti mbuma ekomi mpe ndenge wana. Mais na mpona kozongisa yango à la case du départ, c'est ça le problème. Soki na makasi ya papa Fumalongo te, papa alimbisa biso okoka kokotela likambo yango parce que bato ya London, bato ya France, bato ya Belgique, partout où notre église est représentée, bakoki kozala kimia te pendant que ici à la source toza tranquillité. Nandimi nanga c'est que pendant que biso awa ngiringiri mokoto mui mokoto 97 c'est ngiringiri na biso Kasavubu awa deux communes voisines toza na boyokani te, à combien plus forte raison que bato baza mosika na Londres bayokana bakoko yokana te, bato baza mosika na France bayokana bakoko yokana te. Yango wana j'invite tous nos frères, tous nos papas banso bazali na bandako nabo bakoma sentelama nabo baza bakekuna dans mokoto inti tozonga biso nyonso tu devant tosukama devant papa Mokonzabule papa Simon Kimbangu Kiangani yenda kopesa biso kimia yenda kopesa biso repos éternel. Mokenda mbwana tozwi bolimbisa ngai soki nazwaki mwa ntango molai ngai mpe kobomba na sa motema toyebi mokolo na kokufa te. Yango nde napesi yango mpo moto nyonso tu ayeba yango tosukisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Amen. Totelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.